Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote na bino balandi ya Info 16 toujours sepela que à chaque fois bozo continuer ko s'abonner na Info 16 pour na Info 16 tolobaka ezaka masolo ya mboka na biso Congo bo mesani déjà kolanda biso bo mesani déjà koyoka et pas na biso ezaka vérité et pas na biso mensonge ezaka te ezaka ka vérité. Bon lelo oyo eza émission moko spéciale pour nato lobela vraiment makambo ya ONG Moto ya Sika nde tolobaki ke luka osala eloko moko pona mboka kozela nano te ke mboka esala nini pona yo me yo luka déjà osala eloko moko pona mboka donc tozo yamba DG ya tozo yamba DG ya Moto ya Sika déjà Moto ya Sika na ye tokobeta makambo ebele boyebi na ye tokenda na makambo politique religion na ba actualité na makambo nyonso ezoleka na mboka na biso Congo pona Congo boyebi chaque jour ba réalité zalaka chaque jour bépidémie bimaka chaque jour ben compréhension yaka chaque jour ba projet eyaka po mboka na biso eza chantier ya kosakana te malgré Joseph Kabila proclama 5 chantiers mais asalaki ba chantier ngo pendate yango biso mo ba congolais tondimana no kozwa charge wana ya continuer makambo yo Kabila asilisaki te na yango wana pona ko monopoliser parole te pona ko kanga liloba epai na ngai moko te nazo pesa mbote epai ya invité na ngai monsieur Bosco Kabamba oyo azali DG ya Moto ya Sika mbote ndeko Bosco. Bonjour Tonton Mwinga 16 mm Mbala Surier. Bonjour na Bandego Sozo na biso à travers le monde. 16 d'abord je ne suis pas DG. Il y a Moto ya Sika, DG c'est directeur général mais plutôt coordonnateur national. Il y a Moto ya Sika. Tu vois na lelo na management ceux qui ont utilisé le concept DG, c'est-à-dire les qui chef. Mais management c'est Sengibiso, tu emploies plus le terme coordonnateur, mingi banglais, tout ça, emploie rango. Pour ça que yosa kana pour superviser, pour coordonner kaka. Mais le goza ayote, les associations besoin baninga, donc voilà un peu comme dans le bas. Mais l'opération ba likambuya ndongo tangi mon amboka Kabila 5 chantiers. Ma bien assumé zara normalement mais pas chrétien. Tant on semble autant combat Satan trop. Au moment où tu as les prières, attends ce combat Satan 10 fois, mais Jésus t'en 2 fois. Donc nous ça la marketing il y a Satan. Donc comme on se le namboka na ça combat autant raté. Bien que ça ni moko émission politique mais tika muto avant na ko na ye na makamna ça la kuna biso peto tama mboka ndenge ezetambola. Voilà. Totiki na biso kombo ya Joseph Kabila Kabange malgré auti ko zonga na politique boyebi déjà ndeza wana a signé retour na na politique donc ko signé retour wana tozo comprendre sens na ngote po banda vanda na kinga katinga na biga zaka politicien. Kazaka politicien alongwa na politique jour moko te mais balobi a signé retour na ye wana zaki maloba ya Shadari. CG Alobaki ke Joseph Kabila a zongi. En fait, entre parenthèses, mon le tobiza to ONG Moto ya Sika. Bon, tout atara moi quelques minutes, tout le bébé maman est rentré dans la scène politique. Il y a mon amboka Joseph Kabila. En fait, il y a un message, il y a un ballon d'essai, il y a une réaction, il y a
Et quoi que vous allez comprendre ça actualité mon côté. Nous tout le bas, ça n'est pas né qu'on a kinakati. Avant de naïe, tout le bélango déjà que mboka kuto tsiko bon ça n'enga jardin zoologique n'enga na te. Maintenant kinakati n'enga zali pendant que ça degré à monter mama B. Ya muto yo déjà ka mboka na biso. Rentrée politique ko baké biso to baki ke na niveau constitution Kabila kozala sénateur à vie. Mais tama mabwaki yango derrière l'idée wana ya phrase wana ekobaki do azongi pena lokola mutu nyonso. Donc nous sommes la politique sur la carte mboka na biso ndenge pe ya zongi. De bozo soutien na ndenge bozo kanisela ngona ke aza sénateur à vie. Donc kakina bango zongi et puis na mikolo ya bakotia comme président national ya PPRD. Donc azongi akompena actif donc ça makamno so biso bozo sala. Donc bolo na makanisa bino ke azali président comme aza sénateur à vie. Akotia mutu na 2023. Donc ezali kamba simiseka ka mona mai na ye ndenge zabula les places moko ozaki no 5 16 eza makamno to banga ke okosombelo kwa muyibi. Bien on reseller yo pe bakanga yo on comprend donc comment ba bete ki wana ke mona ma simba après 5 ans ozwango au moins ndenge suka donc azongi pena pour na 2023 akwa ko chamutu donc je crois dans ma prochaine émission to vraiment makambo tellement politique ndenge ni makambo ki nepo eza ko yinda déjà niveau seni donc mutuana au tanga komona mingi donc ya lingi bango ba récupérer seni bapesa mwana mboka Adolphe Lumanu il y a joué en compte FCC donc peut perdre Simbango voilà donc moi entre parenthèses ngaki to lobela eza entre parenthèses na notre côté na mozindo lisolo na biso te mais entre parenthèses wana ekoyi ko pesa jomoko azolia na yena ndako déjà kanda entre parenthèses wana ekoyi ko pesa déjà bana moko boye bavandi na bango na coin kanda entre parenthèses oyo ekoyi ko pesa bansenia kanda mais comme ça entre parenthèses ngana meki ko fungola ngo mwa mukie pona kolobake retour ya Kabila pena comme candidat président de la République na Congo oebike jour ka ya dépôt ya candidature ya Kabila eko bimisa déjà mama na bagarre na Congo jour ka ya dépôt kaka ke kotika kaka Bamoni mabebi ngiza na mboka na biso pona opposition surtout bazaka mingi distrait et puis opposition akendaka mingi na G ya FCC ndenge zaki kala lelo opposition mo kena mingi pe na G ya FCC cash pour FCC cash basé loko moko donc ceux dozo condamné Kabila condamné pe côté mususu pour ba on balé basal cop na bango place moko lelo bazo côté biso na mamotel bongo porte-parole opposition et dans l'autre temps cash FCC ba en avance déjà ya mamotel bongo seni domino okina distraction na tambo zo ko silisa bozo ko tas comme ya seni boya na retard donc lelo tozo ba déjà que mutuana azana majorité na niveau ya Assemblée nationale et puis Sénat ils appellent à maboko nae kobosa na pété défense ils na maboko nae l'assemblée provinciale l'union il y a mboka na biso donc à 90% ils sont contrôlés par mutuana boy donc au moins dire que mutuana mabe plan nae silence nae c'était plus pour étudier voir comment Mboka Neza Okende et puis il a compris que Azana force nyonso il a tous les atouts pour que Akwabongo kokoksa ambition naie ba projet naie pour que en assemblée nationale et que ba réviser constitution on doit d'abord réviser constitution ne place rozonga là quand les années on to bossa na raté les années ça dit batuana baza batu ya mité mabe batuana ba vandisa jama solo na bango bah que surtout bête côté simbité côté aussi mabiso notamment ma avion à pamba nini boye mais makama on est que ne 16 na vandi na kanisi mingi bazo distraire biso hein crash ba distraire biso est-ce que Jeep il y a président de la République et mon na kati mutako sa biso te tilelo na monanité hein aux ata portière à pamba ata plaque à pamba ebima ata rétroviseur est-ce que comment on té c'est une distraction. C'est une distraction. C'est-à-dire, tant qu'on est dans le doki, mais n'y a pas de conséquences.
bandeko bolanda biso à travers le monde crash salami au maréchal le chauffeur ya Félix au Koufi au Nini Boye mais Jeep ezali wapi Jeep ezali et puis Jeep est blindé. Jeep est blindé mais il est là aucune trace. Tu regardes le belango tant tout ça moi banquette na biso jour to zapena makambo pena to simba na boko pour te spéculer te na landi lelo na kati otote na landi honorable Ntingi Pololo na RTNC pa lobeli mambo na lobi oh mais comment expliquer to bana ko tongaka kamboka na mensonge crash salemi oui mais Jeep bo pesa biso ata ba partie ya Jeep wana moi ba morceau na ngoto monata morceau izo monana te mais derrière crash wana nini oyo e batami na sima ya crash wana ezaka ba entre parenthèses c'est zo zinga donc 16 ouais ali avertissement donc crash d'avertissement do bungate Félix tout le temps il est parti azana pays azana pays. Mais sur le plan aussi spirituel, ne marrant pas au Kenela, tout le monde nous appelle flou. C'est-à-dire, Ezebima qui a une effectivité à pouvoir. Au moins, tant investiture et salamaka, le président de la République a Pesakaye, pouvoir à Bokoko, chef coutumier, Pesio. Il y a chaque province, à Roya, Pesio, yo Zubo Kondi, Mokeza yo. Le biso chef coutumier, biso autorité ancestrale, pouvoir dans ce dosa to pesio. Yo nim toza mokonzi na biso. Mais le connaît ça la matin. Et puis il est quand on a na mboka na biso. Au moins mboka so do biso 16 monde dans cette émission no boye et ça nga passe mingi. Et puis nazo kana comprendre biso ba congolais ba sala biso na ndenge nini. Ou bien biso moto mi komisa ndenge nini. Makambo ya solo to mona ngoto to mi koti na kata distraction. Tant que moi ça mis en pouvoir c'est ça va PCT. Balobela ngotia aucune mission balobela kamao. Le loyo makama Jeep quand même to ko tu vas prendre un peu sur que Ntingi Pololo pas lobela kango. Mais tant on a zova na bona bien il faut makamane tout monde un peu clair. Mais tu sikoyo et puis ce qui est grave bandiko na besoin na ngai. Bota niveau mboka ndenge exagéré. Ce qui est grave. Ministre, il y a défense albi que non. Crash sur les Samaki, c'est un problème météorologique. Enquête, Fongo l'enquête, ils sont en cours. Mais un ministre a eu la défense, a dit que non, ils ont un problème météorologique. Moi, l'atmosphère est malade, moi, mon pépé Bendaki. Regarde comment le pays est aujourd'hui géré. Géré par qui? Par Félix Tshisekedi. On a bien dans l'émission avec c'est Félix Kabila. Pour battre Moutoumorodo. FCC cache le Morodo Félix Kabila. Comment un ministre a déclaré aucune réaction de la part des politiques. Il y a opposition, il y a la distraction. Mais c'est le Mouramakas, même l'Assemblée nationale, monsieur va interpeller le ministre. Comment un ministre enquête est en cours? Un ministre de défense a eu un lobby qui est un problème météorologique. Mais ça c'est grave, c'est une trahison. Tant de gens qui ont géré 16. Pas si ming na motema. Pas si ming na motema. Le travail pour toute cette opération, un livre pour mon voisin. Vous allez voir des images. C'est bien beau, tout les lots gratuité, enseignement. Mais enseignement peut les cas. On a fait des enquêtes au niveau de la moto Sika. 16 au monde ba image musuba ne ba monde ngo boy bana ne bazo vana mabele bazo tanga na ba condition moko mais tout ni ba professeur bana ba livre réalité ya to bi boy avant to kotana no to kotanga mbwana na mona ki ba image te na mona ba image bokendaki Luozi na Congo central na ba moyen na bino moko bokei kuna bomeki kotambola ndenge nini gratuité wana ezosalema na territoire à Luozi wana ndenge nini yango toza na process ko tokoti na mamba moto ya sika na
luozi nde bobandaki po nanu tobimi kutu teke tokende babandundu tokende baloja kuna me tobandi na province ya Congo Central. Nini bokende kokuta na école ya territoire ya luozi? Bon, en luozi d'abord il y a madame la CPN nango barge pour traverser Bokenanga Musukuna. Aux hommes, on a 50 francs congolais. De 50 francs, on a 50 francs. Mais kuna mutakoti na barge a foutu 50 francs. Donc vraiment, c'est pas normal. Mais côté enseignement, il se passe d'abord l'enseignant va se là. Na Kinshasa va baxil l'enseignant 194 000 francs congolais. Pour la négociation Libanda, donc c'est à peu près dollars à 160, donc 120 dollars. C'est un enseignant qui chasse à 120 dollars. Mais l'enseignant, tu as dit que luozi. L'enseignant a payé 34 000 francs congolais. Donc, c'est 20 dollars. Mais le ministre Willy Bakonga, le ministre EPST, à l'habitat, dans le village, il faut transporter. Dans le village, il faut transporter. Mais non, à un enseignant. À sa statut moko n'enseigner à capitale, à sa statut moko n'enseigner à intérieur. Nakala 16 l'intérieur. Moi un professeur, moi un enseignant, azaki ndengenini. Enseignant azaki ndengenini. Enseignant azaki muto bati na première place pour qu'il y ait ko pesa maele. Lui le ministre qui est là, azola nangaye. Ceux qui le ont comme ministre japonais pour enseigner tanga c'est que y a pas tanga atanga kuna na nino na Équateur pas na bango kuna. Atteindre l'intérieur, afin de Kinshasa, on a un texte. C'est pas enseignant. Comment enseigner un village à la négliger? À ça peut poser à la tamalamu. À ça peut poser ceux qui le lopent, toujours à Shawarma, l'air dans Kinshasa. Point enseigner pas intérêt pour la Shawarma. Point enseigner pas intérêt à son matin moteur pamba. Point enseigner intérêt à son matin vélo. Mais non, quelle discrimination, quelle injustice. Oh, moi quand on a besoin de justice distributive. Il faut justice distributive, mais comment ça négliger 16 Balélaki. Bon, on se bat avec des moyens de bord, tout ça, on a photo, téléphone et tout ça, pas si bien. On te dit, tu as plutôt le Belango, n'a pas sur la négociation, tu as Congo central, mais demain, tu as la province sous. On a peut-être sur la négociation, on a une vidéo, ça fait très mal. Très mal. Voir comment les enfants étudient. Parce qu'on va dans le monde, moi, Libaya Mouroboya, Baché, côté Baché, moi, Kayas Mouro, on a Baché, moi, Kayas, côté Kayas, un mois long plutôt. Et puis, Libanda, bâtiment alité. Même si bâtiment, tu peux se ramailler, mais il y a des conditions bien. Bâtiment peut participer à l'éducation à bana. Si nous avons des conditions à bien te, bâtiment à malamute, aux hommes ngonga, tangonga ndengezali. Cloche pour la base basse, nanga taba conditions à libre. Et on se sent abandonné dans ce tout ça na poto. Pour la ninité, tout ça y a mingité. Ça dit ngai penal baki na participer à l'éducation ya mboka ya biso. Ko participer à que $1000, ko participer à que $5000 te, ko participer à $1. Qu'on participe à $2, qu'on participe à $5, et qu'on a $20, et qu'on a $30, et qu'on a $50, et qu'on a $100. N'engenzamba simbi mutemano. Et on doit senga vraiment la bande de la biso. Talaba na biso dans l'interne va zotanga. Attends la capitaine na biso aboué 16. Bana livre zali. Entre biboué. Sombela moi na voisin livre. Ça dit tous autres bana primaire. Te bi bon. Net na classe bazali. Je prends un exemple net na P10 na Giringue. Salle de classe oyo. Ils ont contenir bana 40, mais il a commis 60, 65. Tant que bazali débordé. Ban so va na ma belé. Mais ban bazan va livre. Mais ceux qui moi il y a deuxième primaire. Là tu bi ça changement de processus. To banana elo ka mukie. To ba peke ata 30 bana mo biso de sauver ki bango. Bana bazonga na ndaku azu livre na ye. A ça exercice na ye. Écoutez pe bana biso. Et on a la deuxième primaire, on a la troisième primaire. Livre à français élémentaire, on a livre à calcul élémentaire. Tout le monde au sommet là-bas, au moins, on a quelques livres de PSA. Et ça, on a au Canada.
Madame Makabakele na Canada, non, maman Yvette Abinon, moi Ndambo, 16. Ce n'est pas le nombre de livres qui compte, mais le geste que la dame a posé. Azana Mingite, non, Azana projet au sein de la fondation, mais Abi moi Ndambo livre, il y a un appel ça qui. Bisous de Sanini, tout que tu peux, c'est pas ça à bisoter. Tout que tu peux si, dans l'école, bah bazu. Mais ça qui va livre mon dictionnaire, ça y kati, tout ça va faire variété ça qui est belle. Mais cette fois-ci, tu peux ça, il y a deuxième primaire, troisième primaire, calcul, non français élémentaire. Merci bandeko bana poto bandeko nyonso même en Afrique ezaka ka poto te oza pe en Afrique mais so likambo yo etuti yo n'empêche que kosala moi geste ko participer na likanisi oyo soto zeleli kaka ba ministre ya mboko oyo bandeko na ngai na yebite soki bazana posa jeunesse nyonso ezala nango détruit na yebite mende na mona comportement pena ya ba dirigeant ebele oyo tozana bango so ba pesi pena bombe et que exploser partout et sauver kaka ndako na ye aza capable à kosala ngo. Bon, on se tait, bonsoir au salon, bonsoir au salon. Quelques on a. Tu as eu des remana en politique, Moko, et en opposition de Albara. Je n'ai pas eu tant que tu as ma solo. Moi, je me suis bien, Fatio Rochabi soit Pessamolo, moi bien, notamment PC en entreprise, moi, mais qu'on a pu que là, ça. À cette époque, nous avons ça. Mais que là, résalé. Donc, tu as d'abord intérêt à Moko. C'est ça le mal pour nous les Congolais. Tout à fait intérêt dans les bisous. Dans les vacances, j'ai organisé à Nintendo, compétition bana, tu peux pas livre, ballon. Je dis merci à notre frère Willy Weston depuis Paris, à soutenir quand même Bissot. Après ces Bissot, il y a un peu de pesa et bana. Donc pour dire que l'eau que Bissot est mais pour na bana 16. Au bout de la bossana. Moi, je nini sac aux la classe. Mais yo m'to bané ko kabona basek. Na père double, donc dès nangana boye, OK 16 abosan bazani chic. Et bazani comment bazani sac. Mais je dis que nzamba osala na zo sac. Obise ka na zo gap. Petit frère nangaza Angola. Asinga grand frère maintenant tina ba sac mon pona bana. Do atindi ya moi na ye na ya de ngai na ya mon frère Thierry Moupessé. Donc on nzamba sala ngana kanisi ya bana ya batu mususu meta nzamba sala. Et un témoignage vivant au ngai moko les cas qui pas dans. Donc pour dire que livrer un mot au pesa mon voisin peut-être nzamba bine on sala pona yo. Non seulement nzamba on sala pona mais yo peut ba que non a participé à l'éducation il y a bana. Et puis dernièrement moi madame Monique depuis Londres à Bengaï, à mon avis, moi, imagine, tu check sur internet, à ces pays qui habitent, bon, tout en ensemble, à cause de ça, on a bien beaucoup en contact, même à 16, et tu as tapé un européen à plus 243, 81, 37, 97, 103, plus 243, 81, 37, 97, 103. Donc, même Madame Sabrina Kumbunda depuis Paris, donc il est paru qu'on contribuer dans $1, Madame Sabrina Kumbundu, même mon ami Luzayangamo a contribué, même mon ami Christian Bumbula depuis Londres a contribué, même Madame Natou Makali a contribué, donc bandeko nyonso famille Makali nyonso va contribuer dozali kamba batu nyonso 16 donc moi les kamba to sala za bisote meza oyo ngaka mona kutu pona senga ta ndeko no tina ta moins $, ko ngote mais pour les enfants et aux amala mingi tout ça la yango ozomo loko nzambe kamo limisande roboski tangu yo po bananga na eba yo na ONG ozaka muta kosunga ozaka kosunga ngope ezaka kolobaka te mais ba vidéo ezali ba biloko to ezali maka mususu nga mope na kenda na mona mais sikoyo en retour ozelaka nini nazelaka plaisir. Ah, plaisir sinon.
Zila ndenge yo ozopesa batu bana na ba livre, ozopesa ba cahier, ozopesa ba sac, ozopesa biloko ebele en retour nango ozozela noka ka plaisir. Plaisir dans les alliés, namoni moi namoni a livre, moi namoni a ballon, a stylo et tout ça, et ça va bien. Dans ce pays quand même j'ai contribué. Sinon on a CV. De ce qu'on a rejoint na musa na presse na salaka. Moi nzamba osunganga na boye avec des salaires maigres. Molonga mwandambu. Yango za bundaka 16 malé donc nzamba bininga salaka na ndenge na ye, nenga lingi au salama, tu vois. Déjà moi les gens ma bête, moi je suis catholique. Je suis catholique. Nazaka nani betonga baba télé, groupe baba télé. Ça dit bon le comme deuxième messe. La deuxième messe on a biso dans ko encadrer bana. L'église bien ekodim. Avant ekodim moi botama. On a l'église rêve. Biso cha catholique zaka. To groupe baba télé. Bandiko baba catholique, bandiko ba ya bilinga mwinda ba bani na boy. Na salaka na boy. Et puis nazaka président pe na paroisse nanga Saint-Antoine na Bumbu. Donc bandiko so Saint-Antoine il y a tout va à travers le monde, petit en beauté. Donc na kolera jandengona na encadrer bana donc plaisir dans les akia ndengona donc voilà ti nazo kola makamlanga nyoso c'est les enfants ya mpenza ba pambolanga apesinga ba mapasa na ngai au moins li pambolanga de plaisir na ngai ngwana mais nayebi bato yo bazana mbongo kutu yo kotelema te mais batikala kokaba ata stylo moko te dans son école azoki te okoma te ata ya mwana ya voisin tikala opese ata stylo te soki stylo apesa te doseki biloko akolia akotikala kutu kopesa te ngati kona zosalaka analyse na angle wana lelo ozalaka na posa o atteindre nini tango ozosunga wana o gagner te mais o atteindre nini bon moto sika biso moto ko changer mboka te c'est-à-dire auto sala attends 2 3 4 personnes ba mona quand même que moto sika contribuer pour l'éducation na bango c'est ça l'essentiel musala nyonso le gros des problèmes dans ça c'est l'état congolais c'est-à-dire biso en appui il y a l'état c'est-à-dire bah parents l'état fout pas malamu te la personne là-bas na livre quand c'est ça combien c'est 6 000 francs 7 000 francs congolais à peu près tout 5 $. Mais parents incapable de recevoir pas moyen exact ça dit nga na somme ga parents na contribuer kaka oh il fallait l'état fout mutu malamu pour mutu na tangisa bana malamu parce que le ko ça m'a quitté moi déficit wana moi kozanga na moi mkenga kaka na ye kaka avec les amis pour c'est une association nous avons contribué moi ndambo tout ça nini to pesi nous avons remarqué 16 et le mot est simple bana na biso na classe parce que mingi za enfants tout ça la action to na ba étude tout ça te mener enquête après de moi on est aux angles et puis tout ça enquête moi ba bloquer les aux angles je prends un cas banal bana na culture te rouler ba fruits moi na bien important ça fruité or saison nous autres fruits za robima moi na fengele rouler yango maintenant je suis entré en contact avec structure moko boye ba ne ba nutrition na solo na bango na bi ke boya na école donc nga c'est pont bino besoin de matière nga na constaté que bana na biso ba bien important c'est fruits te bino boye bo pesi bana matière mais ba condition ba pesi ga ipe il faut na futa bango hein pour la matière na bango et tout ça ba nini bon nzamba kosunga kaka caché na bango to pesa bango l'essentiel que bana baye et ba bénéficier ba yebake ko les 5 fruits so juste 5 fruits par jour au compassion na ndenge nini tout ça et ko bana na biso ça dit na sala on a bana so ki chasse te pardon na c'est bana so ki chasse te mais na salina échantillon représentatif par exemple 50 par exemple 30 sur temps na sali yango média pe ko yidengai tant pe na relaxation na TV na 30 effet multiplicateur et comme ça après que bas dans place ba tout ça landi dans daku ah dit tala yo na fruit tu vois les amis ne pas comment les fruits donc na longo na 30 par exemple on va atteindre 100 on va atteindre 1000 on va atteindre 50 000 donc voilà un peu net to kinaka 16 arandingo siko neti na école net na kopesa na no ba livre na zongi na esika na kopesa ba livre ozo calculer opesa na combien d'écoles to yebi ko zo pesa deuxième primaire
na 3e primaire. Mais à peu près, na combien d'écoles et puis combien d'enfants où yozo calculé ou biozo rêvé que ça lisa? C'est simple, 16. On a vu sur ça, Makambo. D'abord, on a précédé et puis on a Makambo pour Naomi la Kissa. C'est-à-dire, tu auras ça des classes Moko. Il y a 2e primaire. Tu auras ça des classes Moko. Il y a 3e primaire. Donc, on prend 2 salles de classe pour un échantillon à Bana. Donc, 50, ça fait combien? 100. Et s'il. Tout ça, action. 200 livres et s'il. Mais ce qui nous a fait grâce, pour nous a fait un peu ce qui nous a fait à Simami Penza, avec qui n'a pas su autant. Tous les livres, tu vas accepter banat. Mais ça nous a repéré ça m'a limité par l'action de la télévision. Mais vous avez Martin de là et s'il. Et les qui dans la TVT, mais parce que la vidéo naïe ou bien la photo naïe, bah tinde lié, mais c'est plus des vidéos. Bah tinde lié, c'est azalé à son abisso makasi, tu tiens, tu tinde lié, voilà neko. Le rôle qui le beaucoup moi c'est plus sambale et batté tala mbongo na yo msa na tout sali yango donc voilà ba nous pas ko aider biso ça dit nous on appelle na poto à na bibliothèque moko boy ba ko déclasser ba livre a ko pe ko ta contact na biso pour que ba livre na pesa nini et sunga ba na culture autant até et ça ça bango makasi vraiment toujours belle là vraiment ba ndeko zo na biso to yebi pas ces alliés pas ça partout en Afrique pas ces alliés. Na Porto pas ses alliés, na Canada pas ses alliés, les États-Unis pas ses alliés. GG mon frère, tu es aux États-Unis. On a petit dans GG. J'ai ça aux États-Unis. Donc on a dit qu'il pas ses alliés, mais le peu. Donc Toby n'a fait pas si na bango za rôle bisoté. Déjà passé 16. 16. Mon nous aboué. Ngana na kina musala 4 heures. Ngana na kina musala 5 heures. Ngayo na zoba, ça témoignage nanga. 4 heures, 5 heures na kina musala. Mais on soit poteau 16, 4 heures du matin abîmé, 5 heures du matin abîmé 16. Donc, Mouba zo kota moi ça zo bima. Moi souffrance en a. C'est pas facile 16, moi on a poteau. C'est quoi ya Congo? Ya Congo on a la côté de Bangote 16. Naza vraiment réaliste 16. Bah on soit poteau ba kemba 16. Ba kemba ko bima pas mana ko beta li banga. Même si il gagnait, je prends l'exemple de $3,000, $2,000, $1,500. Maintenant, on a des taxes, courant, maille, parking, Sogini 16. Il souffre. Il souffre. Et on te dit que 16, tu dis que Bissou Souzor souffrir. Le P, tout ce qu'on a dit qu'on a Bissou, tout ce qu'on a bango. Nous avons un pont. Nous avons un ensemble, nous avons un Bissou, nous avons ensemble, nous avons un pour tout ce qu'on a dit, 16 aux amalam, on toujours insisté na bande ko c'est simple beaucoup de contact ou bien 16 mm ou bien na plus 243 81 37 97 103 et vous amalam donc pour bande ko basunga donc ba GG besoin na biso ba Natuma Kali vraiment bossa ba geste wana ba Sabrina Kumbundu ba Christian Bombula bande ko nyonso vraiment donc vous appelez malam ceux qui bossa le biso. Voilà sikoyo wana eza pour na remise ya ba livre et pas ya bana. Mais pour na ba école to mona ba forme ba école a luozi wana bana ba otanga moyi ezokotela na bango ezokotela bango ngonga fo baluka Jean Tapine eko mangonga ya kobeta ba uniforme banku to don lisoloka ke ba mais za do elokote na pona baba na bozo kanisa nini ya kosaela bango. Bon pona banana d'abord to interpeller le gouvernement na magazine tout ça là donc merci pour la donation les vrais journal et les cas kuna na télévision gouvernement monagi to beta pena c'était pour ba ko bon ko samusana biso personnellement na niveau ONG Motosika to na mbongo te to na makokite ya ko sunga pour il faut toiture ko cha yango batimeza malamu te tout ça donc ezesenga pena ba moyen makasi donc to na mbongo te donc na mukusaka yango c'est to na mbongo te mais to ju pas sur na carte intérieure boleli pe ba enseigner à l'intérieur. Tu n'as pas l'État, tu es si bon que Bangonio se botte bango sur un pied d'égalité. Ma belle gouvernement n'a pas ça guiné. Baké na projet à gratuité ça malam. Mais il faut pas taper politique moko ya construction des bâtiments des écoles. Exacté.
Ça dit babi qui est par exemple na Kasavu boabwe école elle était comme par exemple ça D mais le D wana est aussi maintenant nombre ya bana ba kokipe par exemple ko ça nini ko somba ba parcelle ko tonga ba école sika et ko malamu comme tout ça dernièrement pendant de konanga Weston Willy Weston à Paris abi mais et kokipe ko malamu ko réquisitionner ba église et ça ba église mususu les avant midi et tu as dans vide ce que est à nous emmener l'état par ça la politique on a ayokana ba église ata moi ba tol bien là ba beti ba triplex ba beti na nous dans un premier étape pour année oyo et puis ba okena progressivement et puis l'état a ko louer moi subvention koyo na kaka na zakaka na ba école wana oyo ya intérieur na biso mingi na manianga côté bouti soki sikoyo mama moko to papa moko to ndeko moko azwi likanisi ya kopesa bino batol ya lobi ke ngana yoki pasi marqué bodo yebisaki l'état pour de l'état na biso aga mokonzi ya ba promesse sikoyo ya pesi na ye batol apesi na ye baban po bokene ko remettre bana wana est-ce que moyen ezate bosala yango moto ya sika asala yango tol oui non pour tol ka yango ko kité tol il faut accompagner à c'était il faut accompagner à Madrien, il faut accompagner à Chevron, aux Hollandais, il faut accompagner à main d'œuvre, il y a charpentier au Salayango. Ban, oui, peut-être oui, bah, ma BP se moule les bêtis, bah, ça pola, mais ça, projet 16, c'est un bon. Biso vraiment, tu as commis côté ça, ma casse na 4 mais toujours que bah image pour te dénoncer. Ma biose le canaka c'est intérêt na secteur na biso il y a éducation mais eux ils ont simple à faire et ça que sombe mon voisin livre to zimbongo to ke na ba bibliothèque na plutôt na ba librairie on achète des livres to pesibana là c'est plus simple mais kozonga susukuna 16 déjà projet c'est ba mbongo ebele plus de $30,000 sur dans une place né on les allait ko se comporter le cola nenge ba congolais kabane ko se comporter on doit être honnête on doit être juste le peu que tozanango tout salango voilà bandeko balandi tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso toyambaki o ya bino ndeko Bosco alobi aza DG aza coordonnateur ya moto ya sika yende touti ko solola na ye maye oyo boyoki soki bomoni eke likambo nyonso to sololi awa otutisami vraiment sala moi geste ezala ngombongo ya mokie parce que lui vraiment ils ont coûté 5,000 francs 6,000 francs mingi soki eza cher $5 donc koyi kosombela bana ba livre ceux qui payent yo omoni ko kuta une école moko déclasser ba livre à partir à poto otindi no mbongo te mais so tindeli biso ba livre wana et ko permettre moto ya sika a pesa ba livre so to like saka ba image eza pona nini po eza na batu mususu bazwa ba mbongo na maboko na bino basala eloko te mazwa quand même mbongo so biso to wana posa opesi mbongo omoni pe musala oyo esali po lobi epeso lisusu courage soki likambo ezali ya kosunga bana wana tozala na motema wana ndeko Bosco tozoka bwana maloba nini ya suka ozalango bon là on s'appelle lobi bandeko basunga batindela biso do ba biso c'est-à-dire on s'approprie nango ozomona donc et là vraiment c'est pas makasi passer yangona et puis là on c'est pas makasi ndengo ndimaka kopesa biso espace ya toka bongo kolobela bandeko na biso à travers le monde donc une fois de plus merci na ndenge bozo tana bino na biso bo s'abonner makasi na Info 16 pour rater makambo le kana Kinshasa et puis na CPP na ndeko na biso Willy Weston oyo na ba émission le kaki na boye pas zu yango à partager on a bandeko na mususu ozomona donc bandeko na pe la sous 16 au moins sous ata moi mutumoka baksamaki deux ans bandeko pe zo contribuer ndengo ça dit tant c'est pas une émission tina pe bandeko mususu et puis bandeko ba s'abonner pour mona ke makamni ezoleka na kati ya chaîne na biso Info 16 topé Info 16 nzonzingi pe za rapona ba théâtre ba blo ndengo na et que ça vraiment malamu nzamba simba mitema na biso pour que ngai na yo to contribuer pe na nini langanza mais aux amalamu c'est pas composé sur les apprendre sur les chrétiens au moment que chrétien il a la facilité d'acheter une bière de côté pensionnel sur $1 bien $2 alors qu'il n'est pas stade là sur 3,000 francs bien $2 à côté d'un hôtel $10 t'es un qui n'a côté hôtel aux moins c'est à dire mais
chrétien on est incapable à nous on est bandit comme ce qu'on a octobre yango 16 après ça ma bonza 1000 francs après ça ma bonza 2000 francs mais ba dépense ça ko sala pour na makambo za yimo na boye donc menzamba zo ko pesa nzambe te 10 000 ko kolobela no ko toté action de grâce kolobela no ko toté mais on to binde ko tout changer hein bosali sabiso to sunga bana biso gratuité zali est-ce que ba temps ba continuer bien est-ce que ba livre zali ya on to bani nanu il o se banaka malé mete ya on to lobi sombela mon voisin livre mission oyo bomoni eza émission oyo et mega ko interpeller bino yango moni to boaka mabanga te to tangaka batu te na ndenge ya esengo poli kamboyo eza vraiment mboka soki to salisi baleki te to bana o bazoya lobi nombre ya bato batanga te ekobakisa malisusu alors ezosenga tout ça la moi geste pour lobby bakulu na bazala lisusu ebele te bashege bazala lisusu ebele te po to bana ko regretter te donc toza ndete otambola na mokili oyo biso moko foto ebake nga pe na contribuaka ata na moi eloko boye soki ata lelo na kufi na nga mena sungaka ata mwa bana moko boye na o nzamba pesaka nga ya moke wana tosengi merci na bino nyonso bolandi émission bo continuer ko s'abonner tokolemba te tokobandaka ka kosalela bino musala ya kitoko merci botikala malamu. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.